Ferena Fali baza ba conquérant sur le plan local. Hein? Sur le plan local, baza ba conquérant. Mais sur le plan international, baza conquérant ya Fali s'il te plaît. Venez passer sur ce plateau, venez avec vos arguments, vous contredire ma kambunga na oloba, ne touchez pas à ma personne. Mais je dis, Ferena Fali baza ba concurrence sur le plan local. Donc na Congo. Sur le plan local, oui, baza ba concurrent. To comparer Ferena Fali kaka na Congo. Na Congo, oui. Bozo no kena libanda. Baza ba concurrente. Na za likola nani. Et boloté muta yeno ko. Wana yo baloté. Oui. Nzembo na sala. Oui. Ata bata quartier bango ba sepela na ngote. Moi si na yo to bana bango ba sepela na bango na ngote. Okoya na donc nzembo na yo na carrière solo. Attends, na boîte, tu as raté. Après, tu viens parler de quelqu'un qui a rempli plus de 40 000 personnes. Il y a Gouvé, avant les Gaulois défendent l'affaire. Ouais. D'accord. Gouvé les Gaulois, soi-disant. Concert au faire na Côte d'Ivoire. C'est difficile de chanter comme ça, les gens sont assis. Les gens qui sont na Côte d'Ivoire, les gens Congo, les gens sont oh, il y a qui représenter le drapeau na biso ya ba Congolais. Maintenant, faut voyer bisangai. À défendre, il y a un qui déclare que c'est difficile de chanter comme ça. Les gens sont assis. C'est-à-dire que la musique est bien. Musique est bien. Ils ont captivé. Ils ont bien moté. Maman, quand vous va comparer au bongo. Ben oui, vous avez concert le 25 qui a fallu. Vous avez concert le 25. Côte d'Ivoire peut payer étranger. Ils ont beaucoup battu mususu. Oui, oui, le roi a tiré date moko hier il y a il fallait mettre un concert où ils ont une histoire té azoko rakobeta té azoko sa Congo soni bobo il fallait la bisosko ya bango et PC honneur à Congo tout na Fali basa na courage que tout na Fali c'est ce que nous aimons pour notre artiste Ferrego là Ferrego là roba nous tantona até qui azot tâtonner azot na niveau tâtonner té Ferrego là azot na niveau tâtonner na dans le niveau ateli kambo na mekanano on verra aussi na total non azot na niveau wana té azot mon fois na certitude de ce qu'il fait azot na certitude de maman sala lorsqu'à pointer date ebi que no beta ngwe oleka azot na niveau to que ne producteur moi louer salle aki obeta na salle moko bo aux États-Unis à un niveau wana té il y a un niveau obeta ba salle mythique ba grande salle ninga na osala tout ninga question que balobi fallait que ça batu soni azotombola drapeau Congo te ba gouverner Gaulois ya on a eu expliquer bango ouais bango drapeau bazotombola ya Congo eza wapi akende ko beta aux États-Unis a beti nini annuler concert parce que mon kango esali mpiaka et il fallait à réaliser son frère n'a pas encore réalisé je parle de You Arena, je parle de Ovo Arena, ING Arena, Bercy Arena, disque d'or certifié. 3 trophées à Frima, s'il vous plaît. Adolphe Nanga na yepa na yo ba yembelo ko bandeti suka basili seli donner mon place dans la bime wow musani no ngana sali oyo fali so kapandika bo eli biso Marlène bandika basilisi asala bo basilisi liko lobake asale loko ne kitoko asali banzembo ne kitoko so lingi bakotika pe muninga te banda ko kenda kaka zo ke yemo so tena sima bo mutati Fali na zabongo daki na kabongo okende moi tali sima tata so mutu ni azolanda eto tata otabwe mutu te ninga Congo na mutu te c'est pas bien boya bosala makambo tant que bosala makambo Fali no ça a été fermez vos bouches to fandi betomoni e boalonte mami e boalonte Asa musicien. Abini. Youssou ça annonce c'est surprise. Concert est tondi bongo ba wario ba osepe la Fali so ratie ba yembeli. Bino ba ko lo bakazo ki sa drapeau soni. Oya bino nerbo sa les awapi. Faire que ndeko beta les 16 a Fali abeti ING pa ba tira ba date moko ya ke beta pe kuna. Mais expliquez-moi, qu'est-ce que l'artiste a fait? L'artiste n'a pas même
On a consigné français, on a consigné. L'artiste a coquille même pas comme Matanani na podium parce que et d'abord un piaka. Il n'y avait pas du monde. Les musiciens ont fait un concert les 16. L'artiste est un producteur. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Il y a besoin de taliboué. Voilà mon kili mousous les arts na musique do voilà ta nyopi do fali voilà ta ba on est ma jumelle ba ben on a ba ben ouais faut tala na musique azo mona te po musique. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'à ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y aura l'émission à venir. On est sur www.idéologie TV. David Wembe, Nazope Sarama, Munenga, la rapport de Sarabino. Toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est un David, la Sarabino, Angola, Betra, Rabino, Masolongo. Nengeni Nipenda et c'est pas Saranamboka. Oh, David Wembe, Masola, Balabala, téléphone et Lembi. Téléphone et Senga Bando, David Wembe, Mamanko Azawapi, Mamanko, Fernand Alexis, Liko Nango Maman Choko, Osali Batouni, avant la personne en mode. Bonjour, bonsoir, Bafa Naratou, na Balanditou, Yamaswa Balabala, c'est votre éluxieuse de la presse, Mamanko. Bayebi na bango yo, ngale na tuni, Osali Nano Batouni. Non, c'est le côté, non, le Marambo Batomaye, les bateaux comprendre. Hein? Non, pas Marambo Batomaye, les bateaux comprendre, parce que les bateaux, ça va craquer leur finger de Ondumba. Quand leur finger de vos fingers, bon, après Ndumba, ça dépend de vous. Mais vous avez un Ndumba. Hein? Fille à bourri. On Ndumba. Quel est le Ndumba? Aussi wapi. Bouya. En fait, la télé et puis les randos, c'est la résistance. Rando de la résistance. C'est la résistance plutôt, voilà. Erngana yena lobi makamunanga yo yara benga David Wembe Masola balabala. Yaka na argument, yara ovanda na kiti boye, yara o contredire mamunga na oloba, ou heli biso na ba preuve que moto oyo aleki moto oyo na boye, tala neti boye, tala neti boye. Sinon arrêtez de manger rien en vain. Ngape no ya olobe la rabino ka vérité. Zola kanga eratarate mon frère à moi Zola kanga eratarate kota masola balabala ko raté ngo pété na masola balabala Zola kanga bino tout beaucoup tarachi congolaise wana beaucoup tarapa Zola kanga pour pas na ye eratarate Christian Muluba junior automatique toko tarakota kuna to zarazala wana Patrick Balox et ko sala bien la Lixieuse. L'actualité est au pouce à Bissoka Ratobeta du Sola Fali Poupa. Na yebite 3 concerts successifs na ba grande salle mythique. La Lixieuse selon yo. Concert à Fali, il y a Bruxelles, il y a Rennes à Bruxelles selon yo. Et les Guinéens. Concert à Rennes à ING, succès toujours. Fali l'échec n'est pas son monde. L'échec déjà dans mon qui n'a été donc. L'échec n'est pas son monde, l'échec n'est pas son monde. On a fallu. Ouais. L'échec. Et à mon qui n'a été. À Betty, ING Arena, en tout cas, il y a qui n'a succès. Parce que pour comprendre que le concert est simbité, tout va être basipélité, ils arrivent à marquer, poser pour ma question, c'est que non, faut concert. Et dès qu'ils tout s'attendent à quitter, pour toi, il y a qui bien té. Pour te salir plainte, tu es déçu, tu as regretté, on a vu tout le monde a concert, mais pour Fali, à de ces fanaillés, succès, en tout cas ça va, tout s'est pelé, Fali, il a d'aide ça, c'est-à-dire à bon bien quoi, ça l'est bien quoi. Aïe, prochainement, on va métro, on va faire concert, mais groupe va faire métro, on va continuer à c'est-à-dire que le concert est qui va pour ça. Il faut te dire, il faut des salles tina métro. Et c'est un concert d'ailleurs. Concert est APK bazo yemba. Moi, il faut te le baka bravo à l'artiste. Aux à la Gaulois, aux à la Koffiette, aux à la Koffifil, aux à la Wengemen, aux à la musicoise, aux à la villageoise. Aux à la spiritas, tout le bika bravo à l'artiste. Ndinga ma bête. Et là on est pas de lingera on est tango wana. Bon fallait être étranger. Ande on a besoin congolais té. Nous on a besoin congolais soit ça les lora bien. Yo za la makile ba congolais na les sons congolais. Aux fans par exemple héritier Watanabe. Soro le bino bravo à l'artiste. Bravo et longo lieni. Longo lelo.
ezo salo ndenge nini eza na bato mususu ba congolais mususu bazoloba fallait azobeta basala minene mais azo défendre nde musique ya Congo te hein wana tinani non bon baza ndes nalandaki bon na ndenga mabeto ya masolo balabala nalandaki Gouve aza Gaulois bon alobelaka makambo affaire alobi fali hein abi fali nini azobeta ne ba concert mais azo défendre musique ya Congo te donc azo yokisa Congo soni na ndenga azo yemba bongo na ndenga azobeta ba concert bongo monyo ndeni ye Gouve aza les Gaulois défendre affaire ouais d'accord Gouve les Gaulois soi-disant concert offert à quelqu'un ko beta na Côte d'Ivoire c'est difficile de chanter comme ça, les gens sont assis. Les gens qui sont Côte d'Ivoire, les gens qui sont oh, il y a qui représenter le drapeau na biso ya ba Congolais. Maintenant, il faut voir bisangai. À défendre, il y a un qui déclare que c'est difficile de chanter comme ça. Les gens sont assis, c'est-à-dire que musique ba musique azo beta eza captivé nzembo wana ba yebi yango te abeti ba nzembo o ba yebi na bango yango te et yemoko qui déclare que c'est difficile de chanter, les gens sont assis. Il est parti là-bas défendre notre drapeau parce que ça pays pe mususu a défendre yango ndenge nini il a défendre yango ndenge nini selon lui a défendre yango après concert un historique nini eza une histoire nino ba to vanda que non ton artiste qui fait rigolo a joué à Côte d'Ivoire le 25 novembre à Salaki Boye au etikali na mitou ya batu to etikali historique. À un moment donné il faut arrêter. Boya koloba mama be mais so bo fandi bino mo so vous voyez bi que artiste ont tapé. A sala ngo kitoko. Et puis bo souffrir. Hein? Oui, ba souffrir. Badane. Ba souffrir. Badane ba souffrir. Tellement ko souffrir les qui era roya koloba. Aroya on nier évidence. Moutateur on nier évidence. Il vient nier des évidences, ce qui n'est pas aussi bon. Faut qu'on dit mara. Bon, faut voir hier na makambo ezake. Il fallait pour pas abeta le 25. Faire goal la bêti le 25. Dans la concert na biso ndenge zalaki. Hein? Bon moni plein ndenge zalaki na Côte d'Ivoire wana. Bon moni ndenge faire azo yembi sa population. Bon, mon population bimé ont déclaré que l'artiste faut continuer à retirer la bango date parce que atiki bango na posa. Maman koyo lingi ba comparer ngo bongo. Ben oui, parce que concert le 25 il a fallu parce que na concert le 25 salle Côte d'Ivoire pesa pays étranger. Eza mboka batu mususu. Oui oui, le roi atiki date moko hier oyo yebisa biso que fallait zo beta ba concert o eza une histoire te azo ko beta te azo que ça Congo soni boyboy. Hier fallait hier la biso sko ya bango o epesi honneur à Congo. Oui, personnaire à Congo, faut dire bongo. Mais comme si l'artiste a joué, les musiciens, les bandes, les Naza, les Cléblack, les Dajou, les Youssoundour, s'il vous plaît. Baya robeta na concert wana sans annonce, batia bangote na affiche. Batia bangote ke banonsa bangote ke kingandi pa kozala, venez, Dajou fera partie. Et nani ko Cléblack kozala wana, Youssoundour kozala. Ça annonce est surprise. Concert est tondi bongo, ba wario ba osepe la fali so ratie ba yembeli. Bino ba ko lo ba kazo avec sa drapeau soni. Ouais bino nerbo ça les awapi. Faire que ner obeta les 16 a fallait beti IN, j'ai pas ba ba date moko, ya ke beta pe kuna. Mais expliquez-moi, qu'est-ce que l'artiste a fait? L'artiste n'a pas même n'a pas consigné français on a consigné. L'artiste a coquille même pas comme Matanani na podium parce que ezaki d'abord Piaka, il y avait pas du monde. Ba musicien ba beti concert wana les 16. L'artiste ba yo kanité na producteur. Quand je parle de question de l'organisation, vous venez m'insulter, vous aurez bananga to triquer, bon le robot triquer ngate venez passer sur ces plateaux. Boye na argument na bino pour na lobake, na ko contredire makambo la fille à lobaki. Balobi fallait que ça batu soni, azotombola drapeau Congo te ba gouverner les Gaulois. Yango na yo expliquer bango, ouais bango drapeau bazotombola ya Congo eza wapi.
akende ko beta aux États-Unis a beti nini annulé concert parce que mon quand salim piaka et il paraîtrait ba yokanité na producteur manager azaki wa pour se rendre compte que Marambo est aussi batté depuis ba annuler déjà concert depuis et cause en avait été pour salim piaka pour boye ko annuler les batu ko ba yokana kité na producteur anta ba misé ba jouer leader ne muta mata kité mais jet set beta ki leader ne muta mati podium mais orchestre jet set beta ki et beta ki ce modèle wana ndé otombo la drapeau Congo en tout cas na préféré té na préféré té na modèle bon ya modèle bon na préféré té fallait on bo linga sa netindeni papa Roger Seigneur l'aime de betela Olympiade 7 jours successifs pendant une semaine muta sali mamba boy jusque là s'il fallait pour pas kakande abetela bidon intervalle à 3 semaines 3 grandes salles mythiques nous devons li pendant ngo batoni basala na fala ba de préparer la ngo ba fali azobeta na ye oui azobeta ne basalo wana mais problème ezanini ndenge bato bazoloba azo défendre ne siko ne drapeau bien té bato bala fa défendre on fali ana ba warrior na ye fali ana ba fan na ye d'ailleurs pour gagner no ba fan ni wana nyonso tout c'est parce que ba sepilaka na mambo salaka nazolo ba puis na reparler on a continuer ko reparler ko lobela ngo c'est-à-dire fali ana ba fan ba warrior baza partout au monde ozomuna c'est-à-dire ba warrior wana ba sepilaka na mambo fali asalaka soki ngai na lamba biloko na mobile na par exemple o sepela nango yo so yo ba yeleka munga teza mabe au moment mobile na ngo sepela na pona nge koki au moment mobile na ngo sepela na ngo seke koki na o fali asalaka na ye wana oya salaka wana ba warrior balinga ngo yango moni po to abetaki yu arena et que contenu ya ngona te ba sepela nango c'est que au voir arena ba okete c'est que ING arena ba okete mais à Betty yu arena plus de 40 000 personnes plus de 40 000 places vendues ayena ovo arena palo longo kitoko plein bat baye kaka ayena nini o ING arena plein et puis bat bo simplement fallait au sala ba warrior ba lingara makambo fallait sala wana ce qui est important au pe sa matière na batuna yo et que ba sepela na ngo place vous êtes à l'aise et non oza wana oye otie micro ba yebi banzembo te ba yembite oza na communication te yo na ba fan na yo après pe sa ramawa ba warrior ba linga makambo fallait sala wana ba fan o a gagné partout au monde wana les warriors aiment ce qu'il fallait faire ya wana est important maintenant bino ba loko bino batu bozo ko sala makambo fallait zo sala te c'est ba ko lobake azo defo bino bolinga sa neti ndeni bino bo lobela ngona ba CCCC asale le côté zo ba grande chaîne étrangère s'il vous plaît ba lobela ngo l'artiste fallait Ipupa qui a joué à You Arena, plus de 40 000 places vendues. Boyo kango. Ouais, yo zolo bela ba loko. Boyo kango. Ovandi boy hôtel Mundele s'il te plaît. Na chaîne Mundele s'il te plaît. Il parle de Fally Ipupa. Ce ko bino ba loko. C'est boye bo loba na bino. Et alors girafe za tala boye. Si on dit que est-ce que maman a girafe azo yokango baloko ngo banani si on fallait za aigle baloko ngo banani bino bandindi bo lo ba tata ezo koma kutu te pa aigle to salinde baloko ngo banani yo tengela ngano neti mutu aye ko lo ba baloko baza bato nyuso ba lo ba hawana azo défendre Fally et drapeau bien te azo défendre beauté tandis que bino moko ata showbiz ba misu ba artiste misu bazana ba leader misu ata showbiz we za na Congo no ba betango te no ba betango te ba misu bazawana Cher Clève ba betango non kutu ba betata yango te pesa ba betango ko ba misemsu ba bude Fally no ba beta Cher Clève te non ba betango te vous venez de parler de quelqu'un qui a rempli plus de 40 000 personnes lui vous venez parler de lui bon melaranini bon melaranini bo ko lo ba mamba bongo na masola balabala to faina l'Alexis mamanko to sola malembe abeda shuda ngola Fiston Mukendi abeda shuda ngola Fiston Mukendi o sola mabe Fiston Mukendi o sola bien te Fiston Mukendi abeda shuda ngola o sola bien te Fiston Mukendi abeda shuda ngola alobaki aza muluba 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 batake bite wanzo ba makamna ya lobaki ouais Fiston Mukendi abeda shuda ngola message komi l'Alexis yo mamanko salaka ndenge osalaka na osala bien maître lo HK Boa semaine ngo eleki tokoti semaine mususu sa makambo malamu osala bien soko tetembe akotinda yo na Brésil soko tetembe akotinda yo na
Turquie. Là, je vois Carlos Masmag. Ce qu'on a pour ça, il y a visa na mboka oyo. Kobuka na te. Carlos Masmag. Masmag. Il y a penda au sol. Ah? Pour un voyage. Oui, pour un solo sol, il y a Carlos Masmag. Carlos Masmag, non, Lucao. Il y a penda donc il y a Betaramba, mon papa. Il y a ta famille boza 80. Papa. Carlos Masmag. D'accord. Ah, otinda bino. Carlos Masmag, hein? Salara marambwana ndongolo bagé au sala bien métier noir au celo. Hein? Métier noir au celo. Problème les années. Na le lobby pena masola balabala métier noir au celo. Kota masola balabala salange logoana au sala bien. Pile le top déj. Présent, Kuzu toujours pile le top déj na lingara na tina. La lixieuse maman ko. Ezo salon ndenge nini? Batu ya wenge na lo bata bongo bazo mona comme si fali a ko kaka ko beta ba concerté meti nani malembe te to fandi beto moni e boalonte hein e mami e boalonte te asa musicien abini fallait que et le mogoté fallait que kaka concerté fallait que kaka ko yemba te na concert bon et bolota za musicien c'est normal ça na moi le taux musical comme si à moni fallait que ce ko kanega te alors mabe en fait venez critiquer lorsque vous allez mieux que lui hein venez lui critiquer lorsque vous allez mieux que lui on est boloté oui tant que vous allez non mieux que lui alors fermez vos bouches s'il vous plaît fermez vos bouches. Et Boloté à dans la maison mère à sala banzembo na longola no mode net s'il vous plaît. Et Boloté dans la maison mère à sala banzembo au ba vocal plutôt na banzembo moko to bike et simba ka pour de pembe na wera. Depuis à sala carrière solo. Et Boloté na sali nzembo moko te en étant en carrière solo na yewana et ça la succès ata nzembo moko ezate. Et Boloté na betata sali oyote oyo sali oto wane koloba na ya oh wana ba fongola wana comme non tuni kiminga lisusu chaque club kutu niveau na été pour ata muto oyate ata mika donc o meka kutu te ata terrain Sainte-Thérèse ata terrain ya GD nanu te ata terrain Sainte-Thérèse nanu te ata salo ba bimis no to tanga kombo nango awa showbiz ko meka kutu te nanu asala tango te et Boloté qui vient parler de Fali que ya sepelité azo sepelate na makambo fallait azo sala eloko te non fallait azo sala eloko mais azo beta ndé concert bien te ya koloba ke fallait azo beta concert bien te et Boloté oza koloka to promis venez parler de Fali lorsque vous ferez mieux que lui ce qu'il a fait boya koloba lorsque vous sala mambo eleki oya osala après boya kolakisa biso que voilà lui il avait fait ceci biso to sali oyo botala ndenge ya biso ezali nde to bolobi to revanda to yoki bino tant que ata terrain ya GD oyo nano beti te terrain Bouddha na quartier Enanjili no beti yango te showbiz nanu kuto meki te ozana nzembo moko te bando sala carrière solo nzembo betaka bato bayebi ozana banzembo no moko boye bana quartier na bino bakoki koyeba to na ndako me balingaka pa ngo te nzembo ngo pe balingaka pa ngo te e Boloté muta yeno ko wana yo Boloté oui nzembo na sala oui ata bata quartier bango ba sepela na ngote moi si na yo to bana bango ba sepela na bango na ngote okoya na donc nzembo na yo na carrière solo ata na boîte to na nganda beta raté après tu viens parler de quelqu'un qui a rempli plus de 40 000 personnes a beti ba salle mythique You Arena Ovo Arena ING Arena plein avec réussite. Vous tirez Kindoki, s'il vous plaît. Botika. On a fait ça simplement. Alors, pour faire on sa cour, pour comprendre que cours et quand on va ça son devoir mon beau. Donc, excusez, interromps, il y a vite fait quoi. Pour professeur comprendre que ce matière on peut ses autres quotas. Après, ça soit interro, examen, au moins avec élèves sur 20, 18, sur 15, sur 20. 15 sur 20 et 19, vous comprenez que la matière est quota. Qu'est-ce que on a fallu? Avec tel bon simbi. Donc c'est bandi kaka. Dan 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 yeah.
Adolphe nanga na yepa na yo ba oyembela ko bandeti suka basili seli donner mon place dans la bime wow musani no nga na sali oyo fali so rapandika boyeli biso Marlène abandika basilisi asala bo basilisi eliko loba ke asali loko ne kitoko asali banzembo ne kitoko e bato baso sepela nango yango nozo mona nga na loba reloko na bandela ngo peu importe opinion ya bato makambo nyonso bato bakoloba opinion na bango ezo compter parce que makambo fali azosala bafani ne balinga yango bafani baolinga yango mpe bafani mpe kaya bacongolais te baétranger baza wana ya des ivoiriens eza na bantillais eza na bafrançais eza na banationalité na banationalité oyo balingama mfale osala wana parce que bopinion na bino baloko bozoloba awa est ce que ezokipe baloko baoloba na moto aza international est ce que ezokipe baloko basani bazoloba na moto aza international ah oui na point oh ya ba sur le plan conquérant Ferena fali ba conquérant Ferena fali ba conquérant sur le plan local sur le plan local baza ba conquérant mais sur le plan international aza conquérant ya falité s'il te plaît ngana bato bazolinga ba beta ona mboko ba beta ngana ndenge nini venez passer sur ce plateau venez avec vos arguments boya ko contredire makambo ngana oloba ne touchez pas à ma personne oyoka siko makambo zoloba mais je dis faire na fali baza ba concurrence sur le plan local. Donc na Congo. Sur le plan local oui baza ba concurrence. To comparer faire na fali kaka na Congo. Na Congo oui. Bozo no kena libanda. Baza ba concurrente. Na za likola nani. Mais fali bien sûr. Fallait réaliser des choses que son frère n'a pas encore réalisées. Il fallait réaliser son frère n'a pas encore réalisé. Je parle de You Arena, je parle de Ovo Arena, ING Arena, Bercy Arena, disque d'or certifié. 3 trophées à Frima, s'il vous plaît. Moi je vous dis, notre artiste Ferregola, il a une très belle voix. La voix est le bon, la voix est qui toque, s'il vous plaît. Maintenant, ils ont un manager moya makasi kolongola batu musu ko kota batu mususu il faut ba na vitesse mo pas artiste et que se combiner na voix ale wa artiste que c'est vrai que pour y avoir ça sous makambo o muninge ça sali et ça peut non écart tu vois et ça peut non un mot écart voilà donc voilà aujourd'hui voilà c'est bon, ce qui vaut. David Wembe, Masola Balabala. Bon, et ça maman quoi, hein? Donc, et ça malobalaye, ça engage que. Yekaka ngate. Moi je suis amoureuse de la bonne musique. Je parle bien de Fali parce que je le vois toujours mon ango. Mon artiste me soit au sala mambo Fali au sala ou plus que ça. Na kovanda na plata masola balabala na obeta maboko na kumisa na olinga. Wata au sala mambo bien wata embele biso banze mo nzambe to c'est le chemin de la gloire. Sauf que wata pas autant notre terrain parce que autant peu notre terrain bon bimisa ka bongo. Modona tembegoga. Faut calculer terrain bien pour soit tielo revanda wana. Ah oui. Kosuko ndalo tala terrain bongo ngolo bani. Formule 7 ezana. Ngwata ngalinga ke mingi papushi. Formule 7 ezana. Yongone beti Ovo Arena ti. Yongone beti You Arena. Yongone beti ING Arena. Yongone beti samedi na Côte d'Ivoire. Formule 7. Il fallait auto vendre pe na moi pour tout monde ndambo pour orienter bien l'événement na yé. Est-ce que vous avez pas préparé ni faut aussi sans Fali non sans Fali sans Fali non ils allaient pour na Congo mon entier pour na Congo na biso nanu donc sans Fali non biso to banda kokota boîte koti boye oyoka Tiwa Savage ozoyoka Davido ozoyoka Wizkid ozoyoka bango na bango kuna bayana Kamura ozoyoka bango na bango yaya le combat pena bokoti bo amo bokoti bo Mayday bokoti bo ba associé même yakala bokoti bo Terminator
bokoti boye boyo kapena ke bokobanda kobina pe de minuit à 6 heures. Eh, fallait zonzi musique na poto. Ndiye toza boye bolota ko kebeta ne pe yu arena. La même thématique au côté sikoyo. Batu basali ba poser ba question mingi. Ba moni absence ya ba combattant na niveau Belgique. Aussi longtemps que Bokechu azara na Belgique. Maman ko moni ondeni. On est level mususu. On est niveau mususu, on a ba aventure te. Po balobaki te, bon wana bata bala nde balobi te na France azara na Macron, relation makasi na Macron. Voilà. Siko na Belgique na roi pe ba na roi, na Londres plutôt d'ailleurs na roi et bon na Belgique. Même so comment beta pe na roi. Moi je parle de l'histoire. Moi je parle de l'organisation. C'est-à-dire muta tantonné te ayebi que soit na cette date parce que je suis capable de le jouer, de le faire. Et c'était quoi Zobangaya Silana va combattre depuis 2020. Boké tu vas y a peu importe nous surtout Batiawana, mais fallait Betarango, à Betara Bercy, à Betarango, aux Omona. Lelo ayoko beta peu importe les combattants, fallait y biwane level mususu ngama open à ebité. Level voilà même ngama open à ko définir en haut level mususu. Bah faut pas tout na fali. Faut pas tout na raé moko. Bah mise ba ko sangana te ba tout na fali bon fali ndengo zo beta bongo ba stratégie ni ozo zo pour na sécurité pour ba combattre ba combattre. Faut pas que quelqu'un tout na fali, bas na courage que tout na fali. Bah mise Congo. C'est ce que nous aimons pour notre artiste faire rigola. Faire rigola ko ba nous tantona até qui azot tâtonner azot na niveau ko tâtonner té. Faire rigola. Azot na niveau ko tâtonner té na niveau atieli kambo. Na mekanano. On verra aussi na total non azot na niveau wana té. Azot mon fois na certitude de ce qu'il fait. Azot na certitude de mambo sala lorsqu'à pointer date ebi que no beta ngoyo leka. À un niveau de que producteur moi loué salle à qui au bêta na salle moro aux États-Unis. À un niveau on a té, il y a un niveau au bêta ba salle mythique, ba grande salle ninga na salle. Ninga frère na salle quoi. À ce bêta ba grande à tier date ni a tiango, à tier date il y a détermination, courage, il y a ni a tiango. À tier date il y a ni a tiango, bongo. Et ça t'es que vous tâtonner nano jusqu'à la faire à donner le bâton que tâtonner raté. On a ta production mais qui était salle moro aux États-Unis, salle de fête. Producteur à Luango, à la Yewana, bâti un instrument, faire avec au bêta oyo. L'histoire va close et ça non bien résolu. Non. So lingi bagoti ka pe muninga te banda kokenda kenda ga zo ke yemo so tena sima bo mutati. Falina za bongo. Da kenda ga bongo. Okende mo atali sima tata so mutu nya zo landa to za ta bo mutu te. Ninga Congo na mutu te. C'est pas bien. Tant que vous savez ça a été fermez vos bouches. Hein? Fermez vos bouches. Oh, plus que lui, après tu vas débattre sur vous. Déclaré international, il y a Negindolo. L'homme fait l'effort que Azalakaka. Il fait des efforts que Azalakaka. Azalakaka. Torolobele kaka. En fait, tu as mis trop d'avance comme Rose sur moto, tu as lobby kaka. Aïba mamio sala. Aïe libiso tokos. Aïe libiso mannequin, artiste comme ça, le biso thème de tinda kaza UPA. Aïe mbabandimba français, biso thème de tinda qui. Tandis que l'homme a mon avis déjà que lobby et l'euro il faut dans un akilelo. Aya, la musique nana sala et toucha libanda, la musique urbaine wana et toucha déjà libanda. Et celle qu'il fallait à s'intégrer. Nandenga libanda fallait s'intégrer. La musique naie à s'intégrer. Baye biye, ba marocaine baye biye. Baye ma musique ne chole na TikTok pour moun baso bina baso e malingala. Baye biye, ba nationalité libanda baye biye, ba étranger baye biye. Tu vois? Aye comme benga aigle a mutata la musika. A une vision d'avance, a une vision déjà l'écolo quoi, a pessimiste en même temps, donc c'est dire, je suis capable de le faire. Et aujourd'hui, a toujours effort à maintenir combo naye, à maintenir ngwende naye, azalawana balobelaye en bien. Lokonde bazo comprendre ma voilà ça.
ngana zo biso bazana banyo na kati ya bwe ba loba ba mais bazongi banyongi combien de gola o ngana yo to moni ba longwe combien de gola o ngana yo to moni ba longwe na ba réseaux sociaux to opé to yebi boy na longwe na nga ba betaka biso kaka choix ezate trop ba pour la trop ba belé ba longwa combien to moni ba longwe combien nous avons besoin to yeba que air ezaki sens interdit côté bimi côté droit chemin bimi entre sens interdit de boîte noire je sais pas mais côté au peu droit chemin et so bundala et nala yanga zakana nango e si vula ezakana na mapata likolo côté bolingo neti oxygène si ekoti na motema o mona bendezo kende tant mais lelo totikala na ils sont là-bas musika ils sont là-bas ils sont là-bas musika yebo so taliboe eh voilà mon kili muzuzu ezakuna musika do fala ta nyopi do fali fala ta ba benga on ma jumelle ba benga ngo yangwana ba benga ngo po tala na musika azo mona te po musika L'Alexis maman ko batu bazolo ba oyo bazomona selon bango siko selon yo partie vestimentaire il a fallu pour pas na ba concert ba critiquer fallait la ba mso ba lobité fallait ko mola ta ba boots azolanda faire gola pour faire gola yende muntu ala ta ba boots mais fallait un styliste en fait lui il est organisé un styliste et puis styliste né on a là tu sais ba Chris Brown bon ba ni faire un styliste styliste on a là tu sais ba grand artiste s'il vous plaît c'est pas un styliste c'est-à-dire ba tali par rapport et puis pas faut bimiser loko Dolce Gabbana o bota na noir papa la taki ke babi ala nini faire mtayena ba système ba bot wana ba bote bandola ta malelo wande batune ba lobby non fallait zana fallait ana kilelo en fait ana kilelo pardon style vestimentaire ne bandaki na yuware na ovo ela biso jupe yo moni jupe ba plissé papa la taki ya bazula liboso pourquoi mystique elle au basket moi chaussette et mati boy cinglé ya noir maillot de corps il faut tiko tenir zo bomanga lo kwa tenir ya injarena mais mystique eza mystique noir wana style vestimentaire turquoise professionnel na ba concert fallait là ta bien voilà ta mabana ba tenue de scène penat la tenue de scène styliste là c'est ba grand artiste renommé en mboka ya libanda wana yem tala tsaka fani boyebi le manager a fallait ça nani c'est quelqu'un qui a managé ba grand artiste ya libanda kuna to là on parle de Chris Brown to beta ba Snoop Dogg manager bango il a vu en lui que muto yo a étoile muto a étoile c'est-à-dire a une vision moko énorme so il a travaillé pe na yere que bien ce que la manager a fallu nde yo wana na kilo j'ai oublié son nom non on va mentir ngalo ba toujours David est le onde to ça boy c'est to ko atteindre niveau moko boy je comprendre que na ko atteindre niveau moko boy il faut pousser bateau ba ko apporter l'eau un plus faut dana zala na styliste na ebika ola tsanga na réunion izala boy so na ndule fois la tsanga boy so na kende boy teni na nga yango yo faut za na manager azwelo ba blo amitié mikete manager oyo ba blo aminene ozo boya pena ba contrat musu inutile. Faut aller na ba communicateur, to ba communicatrice oyebi ke a resololela o bien tala. Yo mona ta photo fallait kangande zala photo. Ba kangonga na téléphone, iPhone. Faut mona photo artiste akangi. Si tu dois atteindre un niveau moko boye, il faut qu'on s'intégrer sur beaucoup de choses. Sur beaucoup de choses. La Lixieuse, acho que eu gosto nango question suka na masura balabala. Tout le monde a une vidéo moko fali au solo na ba journaliste oyoye amimi bango na poto. Selon yo vidéo wana fali au pesa bango conseil. Ouais. Alobi na bango ba fingate ba lobaka vérité. Bakoki pe ko kendaka na ba concert ya batu mususu
pour bayaraka baloba vérité. Ouais. Est-ce que eloko wana fali asali eza penda na kati ya motema na ya zolo bango na ndenga solo to fali azo aza moto ya tindi kati ya kale eza na bato mosusu pe ba déclarer babi comment ça fait pas Jaël Show pour a condamner ndenga finga wana mais fallait atie kaka aboué. Moi déjà personnellement je rien contre Jaël. Asala mamne bien menga na linga te parti we ya robisa ba li ya mama na yo li ya boye li c'est pas d'autre part na la gêner to oteka artiste na mambo bien oiseau sala et Fally moi je trouve pas qu'il a été hypocrite, il était sincère na ba propos na ye artiste mtu pe oiseau beta kende kota concert a muninga o asali ya malamu we rolobelango. Mais la Congouana bato bakoma ya bato ba journaliste bakoma ya bato et si ka omoni que falloir reprocher artiste oyo reprocher et si ka faut oya na ba critique ou critiquer mais sans injure parce que moi lorsque je parle ici na fingi motuté nazolo ba avantage na ba désavantage nazolo ba bien na ba mabe ya côté mususu ce qu'on parle aujourd'hui de Fally ce que le bi mission musu asala ngo to vanda peka to lobelango pekaka voilà. Mais non, et ce qui est difficile, c'est déjà que Oyo lobela Fally, Oyo Fally. D'abord, on a un concert ya ferré, to ya héritier, ah muto za muta Fally. À côté, aye pona au sabo, aye pona au zong sabo. Fally lobi na ye, mais c'est difficile aujourd'hui au monde Alexis Weti. Par exemple, un concert ya héritier, to ya ferré, c'est difficile comment on appelle Jaël, difficile comment on à Fally Tamboué, c'est difficile comment on appelle Alidor parce que la musique ba chroniqueur ba comme mutuna parti na ya Ferré baza ya Fally baza ya Wata baza ya Boye bazali ya Kofi baza ozomona donc ça bongo moi je trouve que Fally il a été sincère preuve que orchestre n'est un groupe d'accompagnement il les a autorisés que ça aux alentondik no moyo ko beta pas mutu musu kende mais ceux qui ka date ça que photo que beta ndule na biso za la présent. Voilà. Mais comme tu veux ça là, on répète. Bon ça on est ni baza place baza pour ma visa dina ba passeport. Ça la mungina tonga bina lina kende osoli kuna rara okena yo. Ba ba ko zapison pour voyager peut-être. C'est difficile aussi pour monter au sala nzonding, ba sala nzonding sur place aux apo na kimiate. Mais lorsque tu te retrouves, tu peux pas. Voilà un peu. Non mais ba lobaka mo repé Fally a futaka. Ken piano to lo ba blo mo ga bongo. Bon, en réalité, en tout cas, je ne sais pas. On a préféré se taire, mais je ne pense pas aussi qu'il fallait faire foutre. Vérité, est-ce que Fally to soula? Vérité, même pas na numéro à bureau Fally. Même soupe ba comment foutre na bango na jamais. À la longue, vérité ba na ngo. Et puis ba to ya ba na luka poto. Na ye ko loba mambo po na ye ko luka poto. Détrompez-vous. Dès que vous avez un calcul de la vie, si tu as un loi de pété que nous avons un moyen de voyager, to nini. La réalité, on peut peut-être aller 3-4 fois, boyer bipété. Mais cela ne m'empêche pas de faire un ça là bien. Si on a un ça là bien, il faut que on la poto. T'es bon, on n'est pas ma bête, ba chroniquer mi pe la minute yo, ba do poussa na pas Fally pour bébé que oui. Poto ça. Mais moi, perso, en tout cas, sans intérêt. Je parlais déjà Malam où il a fallu depuis. Et le nom est accentué parce que dans la triple arena, la semaine successive, une semaine, à bête les buissons, ils faut au lieu de comité comme mégaté. Alors, bien, si que ça, la moté, fallait assigner à Sikate. Il y a Sikeza, assigner à moté, Rochera, bête à couteau, une semaine. Bon, bah, ça, on te pas dire fallait célébrer le Sikeza. Il y a Sikeza. Papa Rochero m'a bête en Okala, Papa Rochero une semaine successive. Et des Papa Rochero, si l'homme de Osa nous a fallu. Tout le bâtiment. Des Papa Rochero, si l'homme de Salon. Qu'est-ce que fallait c'est non ya Sika. Salon ya Sika, moi dans la génération na bango, ya Sika yangwana. Salon ya Sika na génération na yé. Ya Sika pendant ya zo même abiso de gloire en gloire, de succès en succès. Ça change pas. Basta nota un quart on fallait sali. Bah c'est belé wana ba mission na mingi wana. Basta non un quart to ba concrétiser o nyo so fallait sali.
pe boye wandi ko batala ko tunga na saki boye botala o nga na sai botala o ya sele bo monte ki yangeza plus mieux que yaye o monte ki wona na sens bino bo sale loko to muta sali jusque là bo ko sa muta pe boza ko pesa ba leso mikeke a sale loko ta zongi si bo ka zo nga ce que ça la nga bien ba la li tutu ko bo sans charisme wendeni ba sali tutu ba mission mais oui vous avez sali tutu ko boya ko se comparer bino la bino ta génération moko boya ko la mama Betty na la muki vite fait a régler problème ngabi ngana la ko beta au voir na tenga mo na ke na ke beta te ba invita kanga na beta ka nzembo moko na silisa na bima na nga par invitation donc c'est vraiment que maman Betty Masikini a beta ovo arena c'est que fallait peut beta Stade de France 2 fois Stade de France parce que beta par invitation maman Betty Masikini la muka vite va ko ba bo pinda kuna botika nga alors muki pena bi botika nga molimo na ngepe malakimia boza bino na bino génération moko bunda bino na bino laissez-moi en paix laissez-moi tranquille après zongi na na demeure na yazo pe malakimia kuna musique Congo na minute to combien niveau ni kitoko avec 3 arena na niveau Afrique avec 3 arena na niveau Afrique ezo to zongi ni niveau na to zaka nango bien eza bien musique ezongi kitoko musique ezo zonga pene ezo zonga na niveau nango c'est bon fallait atomboli yango basi belé ba wata eli to chanson chrétienne to de la chemin de la gloire bima po pas katara na pasi ya ça pena za muta musique bina to zela mais après voilà to zela voilà nini comment on dit dynastie est sur le marché c'est comme si voilà ba ça promotion makasi ça ira promotion ka mingi makasi ba découvrir ba ntembe belé ba no ba découvrir voilà. Moi je vous aime énormément. Restez branchés sur Masola Balabala. Et puis Bolandanga na Afrique Info ya Mike Lukamba. Na zape wana vraiment na za wana donc on a na travailler à chaîne nanga. Awana yaka invité to masalanga invité nga ko leka émission. En tout cas na osanga te ko leka restez branchés. Batama finga botika ko finga nga. Boya bo futi mbonga plateau. Oleki oyeko contredire makamunga na lobby mais na argument solide oye pena na argument solide na yo que akosi tala kinganda betaki awa tala ndenge concerne zalaki par rapport ya oya bango oyaka totikala na musique otika kofinga nga po bana eloko bokofinga nga te bisous bye batumbo tena pesa Eder Kimenga depuis la Turquie Koli Eder Kimenga Désiré Victoria, gros bisous à toi depuis l'Allemagne. Nadine Lokani, madame. Nabosanité. Arlette Lukoki, boutique Arlette Lukoki, moutela tinga lelo boye. So lingola taboyo contacter en tout cas dans ce numéro boutique. Bien appelle ma boutique. La qualité ya wow. Posé belé onyx djendelo ya boss. Ya boss. Ya boss. Na pesi mbote donc voilà. Maintenant, je suis Corinne Kabedi, Sola, ma bébé, ma camarade, honorable. Au bête, ma bébé, ma salanga. Laetitia Kapinga, bon retour au pays, ma salanga, ya tonda. Voyez déjà? Bon retour au pays, ma chérie. Ma soeur, baba, elle a posé non, Laetitia Kapinga, au fanda. Kapinga, au fanda. Tout sola, ma soeur, voilà. Voilà, merci beaucoup. Papa n'a pas balabala, espoir ngoma yondika. Marmeze belé. Tokutana espoir ngoma yondika solo ebembe chero do bitu to solo la tokutana penda eko sala bien betu kiala benganga te betu kiala Yohan benganga penda junior automatique kotaka masola balabala eko sala penda bien Carlos Masmag ozana posa ya Brésil, on a posé à Turquie, on a posé à Dubaï, on a posé à visa nyonso. Kutanana Carlos Masmag, Panaye et Zora Tete, FCC Mobimba na linga rabion latina. Benouli les Gabonais, Paul dos Santos Guerrier, Baudry Matadi, Union européenne. Trésor Yundu la Palanca Levanta, Bertoni Sinda, Dimne Bafalia. Dimne Benda Bafalia, on sala bien. Jobumbala ya Valimbala. Jobumbala ya Valimbala. Bola mulege bele. Didi Maso c'est Luka Makambo et Luka va faire. Didi Maso c'est Luka Makambo et Luka va faire. Grande sœur à moto solara tellement bien que n'a habité quoi. Voilà l'idée. Didi Maso c'est Luka Makambo. Solara bien. Grande sœur mon donné biso laisse tomber. Dit madame avec ma lettre.
Ah oui. Ndimela ngai. Samira Mbombo. Ah, Samira Mbombo. Nakolata ni le 25. Samira Mbombo. Nakolata ni le 25. Nada mona mukie ngai ngolata lwamba sika. Le 25 afin de lwamba sika te. Ah. On a choisi papa balabala. Félicitations à toi Rodrigo Mayemba RM les boss. Na charge penda aujourd'hui. Jido na maboko. Rodrigo Mayemba. Salama kama malamu na yebi ke yo ozakade ya muta malamu na minito Jido ya mboka oyo esimba mina maboko ya Rodrigo Mayemba RM les boss yebi ke na masura balabala to salama kamba bien Rodrigo Mayemba RM ba maître moko be ba yeba na bango selo ko ba ko sala te bobuka na te Rodrigo Mayemba ko encadrer binotu Hervé Katangala vice-président Hervé Katangala na yebi ke mandana bino ekoleka bien po bozana soutien ya biso nyonso nga moko mta liboso masola balabala na zawana mon chef à moi Emmanuel Pova donc ya Gabi Bigas Love Mama Nganda on Emmanuel Pova ya Gabi Bigas Love Mama Nganda master nga gros bisous à toi on a chef nanga chef non mais moi c'est master nga asala nga bolamu Bigas Love asala nga bolamu Emmanuel Pova bolamu le rebelle kota masola balabala o s'est imposé pendant masola balabala po masola balabala et précisario Emmanuel Pova na bige mambo bobandi po na Jido batutu bazawana batutu ba okota wana biso tout ozala wana to soutenir bino pour que ne bien on ensemble avec vous beaucoup ta kota masola balabala maman ko masola balabala succès et la ndao tu as vu ils sont là-bas. Musica. Ciao. Là-bas, chroni maman, là-bas, chroni papa. Ils sont là-bas. Yambo, Musica.